Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Allô, bonjour, bonsoir. La grande famille de Maman BBC, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Beaucoup tanano, beaucoup tato solo là. Bonsoir, shalom, bonjour. Boza bien, un bon week-end. Botali film, pour nga na uti kota la film. Yawe nzabe. Ah, bato bota film ete pinza. Bozo raté. Botali film, boko tanan to solo la. Bandekoe, bokoto, la grande famille de Maman BBC, boko tanan to solo la. Vik sangwe ke wapinzambe. Bokota to solo la e bokoto. Makambridja. Omoni titre nanga bomoni pe photo en miniature. Non zonanga pe bino tamula ite non zonanga bino kata 25 à 30 minutes. Na pe mananga vike no. Rime betinga makasi vraiment na eba te so nina. Alors bokota na nuto solo la bokota bomoni titre bomoni photo en miniature nanga mabe eza penzate. Doni juste qu'à tout partager nabino et voilà dans l'obéla ka nambu Getty autaki ko ok mama topa yamba qui je crois bato ebeli batali déjà et ça kanelo moka na soutiré na live wana na émission wana et je me suis dit pourquoi pas partager avec les abonnés de Maman BBC vu que non eza pona œuvre ya msala ya bela. Non, je dois partager avec mes abonnés na vandanango ngamokote et surtout que toza wana pona kotombola musala ya bela voilà. Beaucoup tabo aimé beau partager et ça bien sûr aussi si to ko taper na film comme d'habitude film na biso o tozota la touti kota la déjà film na biso na ngina loba homicide. Homicide. Hey! Film ane ozo trophée. Film mobimeketi na 20 épisodes. 20 épisodes s'il vous plaît. Mais to lemba ki angote. Alors là tozo ta la film na biso na Bellevue télévision to chikota là. Mon vouloir m'a conquifié. Mon vouloir m'a trompé. Mon vouloir m'a trompé. Ce qu'on a quand tu filmé wana, mon vouloir m'a trompé. Conquifié wana ezako trompé. Mon vouloir m'a trompé. Ce qui continue na quand tu filmé, eza bato ebele bako se retrouver na ba vouloir na bango et kosi bango. Muto aliboso to moni déjà kini. To kene komuna okepe na otimba pe et pas Linda pe vouloir na et trompa qui est to découvrir ango parce que ne na omoni le ndenge zo kende et nani lisusu mon vouloir m'a trompé nani lisusu na kacha filme oyo nani lisusu nzambe nanga donc makambo eza ya koloba ke no bato ebele ba vouloir na bango et trompa ki bango voilà. Toko talon na makambu ya Getty. Bon, ils ont pe gravité, hein. C'est juste ka pona kotombo la star na biso, kotombo la musala na e, ils ont le komoko ya gravité, mais moi ça m'a vraiment plu et pinga peza et sepeli singa pinza. Et sepeli singa à part après film ya homicide, bato bazo ki ba appel ebele et voilà boyoka oyo Getty alobi après film ya homicide parce que bango bazaki ba principal. Bazaki ba principal ba Getty, ba Dacosta, ba Linda, Joyce, ba Davina. Donc yo bino mo boyebi déjà que non na Bela production bien la film à Bela principal aza penza mon côté. Pour principal a bima makasi to lobi que non principal a makasi ezaki Dacosta. Mais pour Dacosta bimi ça peut biloko wana nyonso wana to loba que non ba sous principal.
basu principal bazalaki Balinda, Davina, Joyce, Getty et keka ndenge ke wana Elena, bomoni. Voilà. C'est-à-dire que nos films mobimba, mutu nyonso to kyo ba keno to benge principal. Ah. Pour nini parce que batu nyonso ba betaki. Comment imaginer film comme il a 20 épisodes mais batu ba onini te. Batu ba lembi film te. Voilà. Toza na film na biso na minicho après homicide tozo tala. Film na biso mon vouloir m'a concufier, mon vouloir m'a tromper. Alors toyo kana nous message oyo Getty aiko apesi après film à homicide. Oyo ba sollicité bango tolanda. Ici là. Moi bébé nga babi le pango yango yo. Et ça met ensemble pour ça tournage le pango yango to tient la disposition na yé. Wow. Dans ma campagne. Wow. Ah ko tourner. C'est déjà. Non, c'est que na tinga ba vidéo fait. Ouais. Ah, tu n'as pas place à tourner tellement non. Tout pour ta main d'œuvre après na fait cinéma la biso c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Tu vas comprendre. Mais c'est gratuit, hein? Ah. Tu vas comprendre, c'est gratuit, maman. Parce que tu es commis pour en tourner $150 par jour. On va payer sur air, pendant ton 20 heures. $150. Ça va pour édifier bateau. Et belé. Ah, Getty de moi, ma fille. Oh là là, Nazu Batoko Benga pour na Getty. Non, elle est occupée. Voilà, je crois que vous l'avez dit message. Hein? Vous l'avez dit message Getty à l'obinini. Après homicide, tout tellement benga bango pour na solliciter, pour na féliciter bango pardon. Mais il y a eu mutu o ya benga ki Getty pour na oyebise que non atinda kuna e Angers. Ba yebisa bela que non ba tinda kuna bango Angers ya bela abana okeko tourner kuna. Ndako ngo ezapi eza na ma campagne. Bandeko o eza matière te eza matière. Pour nga maman BBC eza matière. Pour nini? Eza matière parce que œuvre ya bela. Musala ya bela. Et comme ils ont convaincre mitema ya bato ya lobi que non atiane ndakune Angers. Ya ocha ndakune Angers et pas nani. Donc film ya homicide et sali que non mutoa comprendre Belleville azanani. Akomaka ba film ndenge nini ba film moko ezo édifier ba film moko ezo pesa leçon. Eza témoignage la grande famille to lekisango boyete. Boyoki mama to palobi nini. Nzoka nga kutu na yeba ki na ngate. Nzoka kutu ndenge bakena ko tourner wana so bake ba tourner na ndako ya batu. Ba futaka ba $150, ba $250, ba $200. Na yeba na ngate. Ka ndenge mama to palobi wana. Siko bo imaginer neti film ya homicide beta ki 20 épisodes. Bandeko famille Libota. Nous sommes obligés hein ya kotala ba film hein. Vous savez pourquoi na lobi bongo? Nzoka place bakena ko tourner ba futaka. Nga na yeba na ngate na olo balanga ka vérité 150 pa na jour moko 150 bo imaginer siko 20 jours wana mbongo ebimi combien tozala na sansa ki bo moto ya koloba keno kota na biso ba film nde ko soutenir bango kuna pe ya koloba keno elekelinga chance nzamba komi pe ko toucher mitema ya batu nzamba komi ko tubandeko na Congo wana na monda lelo otika ka batu baya ka na ndaku na yo ya koloba keno baya ko tourner toboite malgré que no ba futaka eza mutu mususu oboya bi ata bo pesa nga 150 donc aolingane ko kabanda ko pesa ndaku na été mais film ya homicide s'il vous plaît et convaincre kolo lopango moko ya koloba keno na tienda kunanga wana pona Belleville ceux qui a besoin ko tourner ndaku yango wapi na ma campagne ezele lokwa bien te ezele lokwa esengot et puis abakisi Getty alobi très bien alobi que non ya ofele ya free c'est-à-dire que non bela ko futate bela o futate ce sont des témoignages il faut toper ça et loko nyonso malamu ebotaka epesaka free ya bien. Homicide, peut-être, toyebi pete, ce qui font na bela, et l'ingaro pasuka. Parce que zape na batu, o babinga kae.
Ba biso pe oyo ba maman BBC, tozwa ki ba appel pas comme possible. Tozwa ki ba audio pas comme possible. Ya ba maman bazolela, ya ba tu bazolela. Nini boy toza na ba attention, je crois na Tchela Rabino. Ba mususu eza balinga na bango te ke no o publier audio na ye, voix na ye, voilà. Ce que je me suis dit, maman BBC na zo ba appel boy. Ce que ye moko Poutine maman écriture, ye moko koma ki filme. Ye moko asala ki casting. Ye moko ni number 1 ya makamune kuna. Apema ki na téléphone. C'est ça aussi ma question. Omoni musala mutu soki ezo sala bandeko. Moko ata soki mutu osala musala boyoka ata soni. Boko taka na bandako so bomoni déjà aba opile bino. Boko taka na bandako bo sambela nzambe. Bo tika ki mutema mabe. Eza témoignage moko ya kitoko pona nga. Parce que na monaka ba artiste belé, toza na place à tourner te. Gouvernement lukela biso ta place moko ko tourner, to souffraka pona ko tourner, au mona place mususu boke ko tourner boye, ba bengani bino, do baleka kana ba biscuit moko boye yango te. Mais lorsque mutu moko boye susu na ma campagne, alobi ke non, yebisa bela, soki azala besoin ko tourner, na pesi ndaku nanga. Donc pona aloba bongo, c'est-à-dire que non, atalaka déjà ba film ma belle vie. Mais homicide ezuye maele lobi te na kabanda kunanga. Boko kaba c'est trop dur. Na nini na cadeau ona ko ça la belle vie. Eza cadeau ya keno abanda ko yakata ko tourner na ndaku nanga ya ofele a ofuta te. Allez ici là. Ah bébé nga babi le pain yango yo. Et ça met en son pour ça tournage le pain yango to tient la disposition na yé. Wow. Dans ma campagne. Wow. Ah ko tourner. C'est déjà. Non, c'est que na tinga ba vidéo fait. Ah, tu n'as pas place à tourner tellement. Non, tu portes ta main d'œuvre peine à faire cinéma la biso, c'est comme ça. C'est ça. Oui, ma pas tout le kabangwana. C'est ça. Tu vas comprendre. Mais la vie c'est gratuit hein. Ah. Tu vas comprendre bangwana. C'est gratuit maman. Parce que tu es commis pour tourner $150 par jour. On va payer sur un pendant ton 20 heures. $150. Ça va pas pour édifier bateau. Ebélé. Ah, Getty de moi, ma fille. Oh là là, Nazu Batoko Benga pour Nagiti. Non, elle est occupée. Yoka pe mama top, mama étoile, batuto oluka bango wana. Eh, bomonika na maloba oyo na message ya Getty. Boyebi ke nona memi makanisi nanga musika na lobi nzoka bato tango bakina ko tourner ba filme ba riskaka ba makambo ebele okipe ofuti $150 boye elobi mama top tongo ti 20 heures. Tam sou 20 heures na pe bo aussi ça fait nani tournage te. Lobi fo sou bozonga. Na lobi wana ekomi sou $150. Bo comprendre. So za na bato mususu pe ba koma na bango ka bongo ya $150 ou pas oye na yo koma nango jende koma musala e koma nango business. C'est-à-dire que non ba dépensaka tant to mona bato mususu bazo sa ba gag libanda kana ba balabala moko bazo boya bifuta ko futaka ba montant ya ba 150 C'est-à-dire que non bela za makasi parce que tango tournaka pardon. Bref, eze sengo ya koyoka message oyo ya après film à homicide maman moko bien famille moko bien couple moko elobi ke non yebisa belle fille soki aza na besoin ko tourner ayaka ko tourner pe na lupango na biso eza ya ofele homicide nde sali ke non a libérer lupango na ye eza likamba ko loba te eza likamba ko vanela ngo kimia non il faut to loba musale zo monana yo kuna soko ko inanga parce que na loba boy okomela javel okufi kuna matali yo zalande vrai na baninga na yo soko lingi bango te mi bendaka yo moko kosola pe na bango te ibanga molili vous comprenez, c'est-à-dire que homicide
et convaincre bato mususu bino tokyo pimela moi si onda kute lopango te a tourner, elle mérite notre soutien. Azo mérité soutien na biso parce que azo édiqué masse. Botala ta filme o tozo tala oyo. Il y a mon vouloir m'a conquifié oyo. Eza filme moko c'est comme si na mona bato ba ochakate. S'il vous plaît, bochaka na filme oyo. Monde lelo to mona ba ndeko na biso ba jeune fille bazana ba vitesse moko yango te. Bako sa pe binote ya koloba nga na lobango toujours na émission nanga na loba ke non bandeko mabe nyonso to futaka to salaka ana se futa maka ana na sia bino bokanisi bana basi na nyonso na tango ba okende na ba agence na baki batiki ba photo to longola na nukeni ya sa ye penza ese indelie kuna akoyo ye indelie innocente mais tala siko ba erreur moko mukie naoya to uchi kotala filme naoya nako shite nde place wana boyebi place nako shite kitoko ye papa Serge siko na kati ya ndako wana deja ndenge asayebi ke no keni naoya na sisa nani geti après na shite Bola dans la grande famille. Alors, bravo, lisusu na artiste, hein. Na ndenge moko ya bien. Musala na ezo monana et tout. Plus ça ba insulte, c'est plus aussi inspiration, c'est plus aussi bato bazo lingae, c'est plus pe olo futanda lo pangu pono tourner ba komi kopesa ya ofele. Vraiment. Na mama ngo soki eza couple. Nzambe kaka pta nini apambola bango parce que musala oyo ezo mériter soutien. Musala oyo peut-être bela zo sala na kyo bango ezo mériter soutien. Pourquoi je dis ça? Bafutaka soki ba travailler, ba artiste, ba liaka et tout ba réalité c'est belé. O basalaka. Mais lorsque public et moni lobi ke no soutien nga na opese za kaka ke no mama ningo ngai kaka pona ko tourner ndaku nga na tiango na nje pona bela production et puis à ofele. C'est une bonne chose. Donc, clôturer. Alors, bon, aimer, beau partager, to chité, siko, na film, na biso, to chikota, là. Bandeko. Ah. Boyebi que non, les troubles qui troublent. Quand on a loba, les troubles qui troublent. Tolanda. Tu demandes au bon Dieu, sois concentré, sois calme. Faut pas être paniqué. Mawana panique ou apporter l'hôtel. Bonjour, papa. Panique ou na komi kokende so na ye Paris na ye rendez-vous makamnanga wana na pona ça qui ta province c'est pas grande ça so na ye rendez-vous pas na makamnanga wana na futi hôtel nanga na sinde ya toujours wape na mbongo na moi mbongo no tu fais ce que tu veux en fait. Non mais c'est pas ça la vie que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé la stabilité, tu as demandé être calme, la femme d'autrui. Tu veux avoir des enfants, mais est-ce que pour avoir des enfants, il faut avoir des enfants avec plusieurs hommes? Ou bien mobile moko kaka. Ce qu'on pense à un mobile moko, il faut ça concentrer. Zambabi yonde boye yonde réception ça ronde boye etumba mwana yo yonde na raison c'est que non ça loka so ina zimu ba mko na kolakisha mobali sana na ulongola wote mko na kolakisha mobali boss eza lisolo papa odi na beta lisolo je permets papa odi kama nemba tu anego ko tubenga na kutana mtu moko pire que ona zoki na odeki ko odina na libulu soka sengi olelo asengi olobi na betumba ana yesu na même likabuza mbalola onde na zabu akosi ngana yaki directeur a banque moko ya kosenga niveau mo ya sakate comment va me payer je vais aller déposer na bikolo na ngai na jupe na valoriser na tindeli ba dadi ba yadeli ba kedani ba ngai o ba ba jojo basaki wana ba otala non mais il a l'air très bien et tout ayelinga
paix, elle est en intimidation. Il ne faut pas parler beaucoup dans les lives. Njoka emoko tongo midi pourquoi na live ya kosakana te. Atinda dakanga azotinda ma flair. Toi t'as poté. S'il te plaît. Mes amours, navanda te boye, nzambobi bon, tikatana ozu o mutoponi. Wana na prière Seigneur Jésus moyen munanga. Wana peso kazo be amour à distance la zoba moko. Wana soki na benye kala ngali susu wala ngamoko. Ngali susu ngi susu amour à distance susu ngali susu. Ngali susu. Allô Zapango, bah je dors. Na ngana ni yako meso likaboli so ko benga bengali susu. Merci Déborah mon amour de lokoye. J'étais troublée. Très gentil. Bandeko, lorsque kaka na moni kaka papa Serge a koti na agence wana na ganginga moko na kati ya ndako wana lobi donc idée même pas moi je me demandais à koloba nani sikoyo aokende kokanga photo aoke komona pardon photo ya Kenny na agence wana nde na banayi komituna na otala. Maintenant pour moi je me disais ekoki kozala peut-être ba body wana na ba ou encore ba garçon mususu be mutu mususu pe akoki koleka wana na agence ka ndenge zalaka après amoni so elongi ya Kenny tango akeboyo libala ake ko découvrir photo na mona ka fille o na agence wana ti fille oyo boy nde bongo na banayi kokanisa ya koloba keno mutu moko kobima from nowhere o baza na connaissance peut-être na ada nde aokende ko découvrir ou bien membre à famille moko boy nde bongo na zaki na idée lorsque je vis papa Serge asake mikolo bon nzambe asake tango akoti na crier awa na sauter na biye nzambe na ngai ebebie sikoyo asake yake na ikuna pona usa system sikoyo tangu ya komi kuna amoni photo ya nani ya mwana na ya bokilo na ye Kenny chango siko ba posa ngwe sila ki to ndenge nini eza juste ka question ayoki kanda ou bien ye na ba photo wana mona ki wana pardon na batela yanga munoko Maman, parce que Fatou na Muchopi et comme qui ba komi kotuna problème nini parce que telema ki kaka ya mbala moko ba ebité muto akota boita bimi boye c'est quoi le problème batikali na qu'est-ce que c'est bomoni batulo kwa ba Muchopi wana Muchopi aza muto moko akokangisa franchement bomoni musala mutema mabe ozaka na mutema mabe pe na musala wana parce que Muchopi tango amonaki keno Kenny aye aebise keno etant a expliqué Kenny réalité agence wana Kenny aboya le bité nga bongo te je ne pensais pas que non et je ne croyais pas que non eza que non ya makambo kote kanga na makambo na zate please pesanga photo na ngana kende Muchopi aboyi est-ce que Muchopi azaki na kati ya nani ya koloba keno ya koboya na photo à parvenir na koloba bien ya koloba keno photo na yo etikali parce que ba o baba no dia kota la photo tant ba o lekisa so ba moni ba bi o pa le kaka mais non marché na bino ki ozala bongo te c'est-à-dire que no ba agents sont ezo bebisa ba vie abato à la logique mutu aye à s'exprimer à lobi que non ngana yeba ki na ngai te que no eza makambo kote kanzoto botika ngana kende bopesa nga photo na ngana kende ndeka place on a zo kangama kaka place wana ça c'est quel genre ya ba erreur comment est-ce que agent c'est koki kotinga ma photo na yo ndé place au kanga na comprendre place wana te ko comprendre c'est trop dur que non j'ai pas aimé parce que ça na mutu mon côté à ko comprendre Kenny na ndenge bon attendons voir
parce que bela ebi ndenge akendaka na biso. Mais na ngambu neti ya Keni, il faut conséquence eteya. Conséquence eteya nani eteya Keni te eteya bato o bazotala film. Totala sort ya Keni. À partir de sort ya Keni, ndenge kozala conséquence ndenge kozala leçon ekopesa bato na sa moi. Bino ba yebisi bino keno, muto yebisi bino keno nga na lingi na nga ngote. Comment est-ce que boko linga ko garder photo na ye? Comment est-ce que boko siko mutu soki pe aye alobi keno a pointer ye? A pointer la personne de Keni. Boko benga Keni et si longtemps keno ya boya ki na ye, bo sa ndeni. Oh, peut-être parlant de mutu pi a proposaka. Parce que ye pas na agenda na ye wana. Mutu oki ozala pointer oyo, ya beti agenda na ya balusi mutu wana bengi mutu na ye po ye pa lia na sima wana. Hey! Mokili oyo. Awa. Boyebi keno na yo keli Keni mawa na otala ndenge Poutine akomema mama ni likolo. Hey, Yeswe. Mabe, hein? Passé week-end. Ah, d'accord. Elena, ça va toi? Oui, ça va, papa. Tu vas bien? Oui, ça va. Elle a fait la viande. Elle a acheté le tabac pour vous. Moi, j'ai fait le pondo pour maman. Ah, ok. Je vais manger le pondo. Okay. Je vais manger le pondo. Tabac, Oui, papa, tabac, alingane yango ya bouillon. Yango Et maintenant, tomate en boumaka. Non, je vais manger seulement le pondo. Et la famille, ça va? Peut-être Nassana Makayab ou alors? Parce que dans mon pays, Makayab, moi, ils ont. Il n'y a pas de problème. Bébé, Non. tu fais confiance. Non, 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 je mange seulement le pondo. Pondo, il n'y a pas de problème. Oh oui, bien sûr. Et la famille, ça va? Oui, ça Ça, va. là, on a oublié. Et Bah, Bibel n'a pas maman, oublié. papa, En tout cas, ils vont très bien. Ils se portent vraiment à merveille. votre préparation est commune à niveau ni? Ça avance bien, hein, ça avance bien. On C'est était quelqu'un qui s'en occupe dans la plus. salle. Déjà, On a quand même vu des salles parce Ouais, qu'il faut toi, tu as choisi quelle salle? aussi en web. Nama compagne. Ah, d'accord. Qui est salle Non, en fait, tout ça n'a qu'à placement. Placement, pour limiter le ça dans départ. la même salle. Oui, oui. En fait, et ça, espace mon cours ouvert, assez soirée ouvert, dansante, oui. c'est vraiment. Et ça la. Combien ça, là, à peu près? Bâti 4500. Waouh. Toi, tu y es allé? Oui, oui, nous étions avec Kenny. On a apprécié débattre nos deux. ou bien? Je te pose la question. Non, Tu y sous étais la allé? bambu, Oui, oui. 4500. Ok. Et que dit Ronel à propos de... En tout cas, eux n'ont pas de problème. Hein. Ils nous ont laissé toute la responsabilité. Bah oui, ils sont débassés qu'on s'en occupe. Donc voilà. Et on est tout ça là. Ok, je crois que tu as C'est bien préparé bien. les pour nous. C'est très bien. J'ai mis avec maman m'a dit que Alingangu ba mubeso. Oui, il faut que tu aies un goût, mais je suis trop bassoyé. Kalanga, tout ça. Ton tchak a l'angle Ça mon amour ba mubeso. Ah, c'est très Yo bien. tabasala ngo ya bouillon. Otie moi mbuma pilipili na mobeso je kwa iza. Et matungulu kaka. Otie moi aïe, moi biloko eboma zei wana. Voilà, je vais te Ouais, bah. remettre une lettre que nous fait sa papa Ok. pour dire à papa qu'il est bientôt là, Toya au Talaban. Parce que j'ai parlé avec Ronel et Ronel m'a dit que tout se passe bien, vous vous entendez très bien et j'ai déjà fait ma lettre. Je dois te remettre maintenant là Merci. pour que nous paie ça. Ça va? Ça va papa. Merci beaucoup. Chérie, on peut me servir le pour nous? La mienne est là. Comment pendant balambi bayende siko baimba sa musala ulamba. Baito passer week-end ensemble. Baimba sala onde siko. Voilà. S'il vous plaît, papa, ma lettre, vous l'avez déjà remise à Ada? Donc tu Non, diras, bah Tinda. tu Ton diras à repesa. maman, tu Na diras, moté. On peut ça bien ok, sonzela mon quoi. euh, Aux habitants sonzela mon. tu diras à papa, tu diras à maman Nani. que Ok, nous présenter mes parents comme ça, c'est la suite. Non, en tout cas, eux, En ils retour, attendent les que vous puissiez venir. Ouais, Ils sont c'est vraiment ça. prêts. Ils attendent juste ça. Ok. Ok, kasi bolamba pe bobanda pe déjà. Bobanda mutu mutu akota dans tenir à nani eza na cuisine kuna Tu tablier eza m'amènes un verre tout. d'eau. D'accord, C'est papa. ça. Papa Serge akomi kobude mwana na niveau moko yango tamoni lokola diabulu. Atali bobi mwana nga azokende kobala mutu deja aza mongando. Nzoka mwana batu. Mwana batu libala ezokufa boye kaka.
Oh elobi à ta sœur Eunice. Qui va me comprendre? Qui va me comprendre? Nanya ko comprendre Kenny. Nanga na bino bandeko to zala nanu na makamwango. Nanya ko comprendre Kenny. Mutute. Pourquoi? Parce que photo s'est retrouvée kuna photo de preuve. Faut que tambola na keba na samo yoyo hein. Mon vouloir m'a trompé. Hey yo. Skoyo, question nanga. Question nanga. Ye papa Serge. Mère a parlé koto mama top. Yo makolo inde asake. Ye wana kabu abu na agence. Siko nanga na bino to tuna na sikoyo. Ako banda ko informer mama top ndenge nini ou ako informer pe ada ndenge nini keno mwasi na ye autiko. Bomoni bela ebi ko balusa biso ebi ko sakana na esprit na biso. Parce que les troubles mususu yango ekoti na foyer ya mama ya asaki. Parce que asaki akokika ko se prononcer boete soki ko se prononcer. Akokika ko loba mbala moko te. Parce jaoki ko loba mbala moko te. Po keswe kolanda ye wana. Okene ko sala nini kuna, okomaki kuna ndenge nini. Bela mutu mususu. Siko papa Serge akokufa nango na mutema. Akokufa nango na mutema parce que akokipe ko vandisa pe mwana na ye adate, c'est son fils. Aïe, c'est que non, na qui place moko boy na agence moko boy ya basi boy na eza kotala album na e basi bazana kati et j'ai vu la photo de ta femme ou ta soki future femme. Pas est-ce que papa okyo ebisa mwana bongo? Te mwana kopea kotuna papa olanda ki nini kuna eza sous problème. Eza problème sérieux lisusu. Po mama top pendinga na akotomboka. Bomoni pourquoi na benga papa Serge Asaki? Ye kakabo. Bela pene. Papa Serge ye kakabo ye. Muto ba problem. Ata la ti veste. Soka gafaka. Na mona nga batu pardon. Papa Serge. Na lela effort Asaki na ngai. Ata la ti veste, ata ba pese rola bi awa, azani okomonika suka fuka kasala gas. Alandaki nini kuna? Alandaki nini kuna bandeko? Ko hinde la awa kufa na mona mutema. Poso ki alobi bitumba na mama top. Koto we pa ada aoko lobate parce que aza papa respect zat ekozalate siko boye bisanga bomoni ndenge be da che biso na confusion. Oh non film oyo na bano yebisa bino bi Kenny munoko nozo chawana yo album ezo zelo kuna bela otinda ta mutu moko musute kapa bokilo Kenny akufiti. Wow! La grande famille, bota la film, na seki nanga, mais les soeza, bon mon abi, ba agent sango, ezaka ka ba jeune te na ba papa mikolo, ba kenda ka bota asaki. Donc nazaki même pas ta na idée que no asaki a okyo ni atawana. Tani nga okota. Nous sommes amoureux à théâtre. Tokota kapinza. Voilà. Parti pe à Linda. Jusque là, nangambo Linda. Nao garder nanu parce que ba fongola nanu penzate. Ba fongola penzate. Linda c'est comme si azolinga aosala. C'est comme ça zo préparé kumoko we papa JR lo mo bon wana kutuna kangi parce que indice kuna penza et pesa maintenant ba fongo li penza poké ki to côté loko la côté à tableau ya papa Serge na ba ada kuna na basi na bango ba obala. Imaginez bo imaginez bande ko to micha na place à Kenny a trouvé un gros drôle
Papa Serge bazo solisa a toye ko passer week-end awa to lamba to lia et tout, oui. Mais à s'intéresser kaka epa ya epa Elena. Kenny azdenga zawana aza hors sujet. Ou encore aza sous-boule ya koloba. Hors sujet c'est tout autre. Sous-boule ya koloba kenon. Photo na ekune ko kangela e makambo a ebité. Papa Serge Alinga ta ko sentir yété. Et ça là qui m'a bé, moi je me suis gêné, non ta la fille mena s'est gêné na place à Kenny. Tina mama to patuni yango likamuni nango ozo kaka ozo nini o s'intéresser kaka nanani na Elena. Moi nazo tuno koto o s'intéresser kaka na akoloba, akoloba te. Loba peut-être soki akuta ki ata na bar. Siko na agence wana. A ofunga munoko loba, asaki a loba te. Po ayebi déjà que non retour e kozala wana. Bangambo. Bref, la grande famille, to consommer film na biso. Pour nous vraiment bino temps la été na ba ina bino vraiment qu'à 30 minutes et voilà quoi. Na pema bari moyo to mina bakisa barim et beta penzezo lembisa nzoto voilà. Alors beau aimer beau partager et voilà bon week-end à bino aussi na tout ici bino mité ma bolimbisa monoko ezolo ba trop toujours les gens ça obet ça ba côté bolimbisa voilà na komi kochité abonnez-vous massivement sur notre chaîne BBC Mpoi TV, abonnez-vous massivement please la grande famille. Na sengi bino bo s'abonner, bo aimer ba vidéo, bande ko ba komi commentaire ou l'équipe ou aimer commentaire et ça bino bien. Alors, sur moi ça na chité nanga que Getty na homicide ba bengi ba lobi yepsa mama bino aya ko tourner pe na lopango yango yo et puis ya ofele et da mabe et da sengot. Voilà, félicitations à Poutine alors. Bisous là-bas, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.